9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous, 14 heures, au chapiteau de l'hôtel Pullman, dans la commune de la Gombe, pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est à marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14h, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris. Alors, bonjour, welcome sur Welcome TV, c'est votre humble serviteur, le pasteur, bienvenue, mes salins. Alors, de retour sur Welcome TV. Alors, merci, na bandeko nous suba sungainga na katina Congo. Je viens na voyage moko na kisa Suzaki Kitoko. Merci vraiment na Obé Minako, président de l'Assemblée nationale, na ko invité na congrès oyo lekaki le 5 avril. Alors, actualité, tout banan koyokana nous monsieur Valaté Moubake ndengni na lobaki concernant Félix Tshisekedi. Alors, princesse, reportage. D'abord, à l'obi nangai, na remercier yondenge ondimi koya na invitation nangai. Po, to bongi siango kaka dans quelques minutes yao. Oyepe. Ngape na lobi, na remercier yo, lokolo salinga confiance pour consulter ngai. Yango na yaki. Na lobi na ye avant na répondre yo, oye ba isika touti na makambo ya négociation. Na betele ndenge na betela bino awa, ke tolingaki biloko wana te, perelo ayaki, Tshisekedi alobi na ngai na kende ku to kende kuna, na ndenge tozwaki makambo wana. Maintenant sur le premier point. Ye kuto ebisinga bo. Ba relation yanga na IDPS banda lelo te. Et banda lelo te. Na linga kananga ko médiatiser yango te po ba oyo basali concerné balinga kabongo te. Na lobby yango pona honneur mpe obi makambo mingi balwaka pona Kabila babambela kaye makambo pe mingi. Ngai leur na yoki yango eza lokola confidence azo sala ngai azo sala bino. Oui. Alobi, je n'ai jamais voulu médiatiser ça à la demande des intéressés. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, pour Nangaï, il fallait tout sur le makambo ya obsèque ya patriarche. Il me dit c'est comme ça que j'appelais M. Tshisekedi. Na présenté ma condoléance Nangaï, il fallait tika la kana ba obsèque. Yoka Yekuna. Oh, mais ma campagne premier ministre et les autres aînés, est-ce que c'est ma personne qui ne vous plaît pas? Quand il a le président Kabila a bimis dans mon lobby, j'ai interrompu cette conversation immorale. Il faut boyer Bayango. Opinion, il y a eu des PCI Bayango. Vous vous imaginez? Kabila lobby nangai, même Ngai, leur musée a Koufi. Nazelaki nano bakundaye avant de prêter serment. Puis j'ai arrêté cette conversation. Et il n'y a pas longtemps. Alors, biso tokaye kokuta na Kabila na invitation na moi.
officiellement mabeni nezali wana na yo motozo kende na kikuku vraiment oyo il faut pas suspendre na biso na kati na bokuse entretien on a pas makambo eza ebele lelo ezali mokolo na yebisa bino vérité mais ndambo mpo na ka oyo kaka na ye koloba na ye tala makambo ya primature contexte nango Tshisekedi ayebisanga premier ministre o nyonso na beteli bino awa na beteli yango abi sikoyo yo nde président ya république signature nde ya yo yo moko oyeba en âme et conscience ndenge okosala mais oloba te ke oyebaka te mpo Tshisekedi atika maloba na ye asuka na likambo wana nous devons aussi honorer sa mémoire nakoti na po ya mibale ya sensa nalobi na ye poso wana ezalaki ya UDPS ndenge nini ekimi ye UDPS ekomi kotambolaka boye donc poso wana ifo ezonga na kati ya UDPS soki UDPS azali na moto oyo profil esepelisi bamosusu te donc consensus eza te UDPS akoyeba moto nini na rassemblement ako-occupe poste wana mais nayebisi ye Pierre Lumbi ne peut pas succéder à Tshisekedi nayebisi ye pour plusieurs raisons. Après, Tokabwani a dit merci beaucoup, a remercié la ressource, on a peine à remercier Tokabwani la quitté, pour moi, il y a la presse. Oui. Ma bénine est Zaliwa. Traîtrise nini ezaliwa. Mais ndenge na yebisaki bino ya bango, siko na eko confirmer makambo ba yebisaki ngai. Leur président Kabila lobi na ngai discussion oyo ya katakawana. Donc ayeba ki ke kuna ya yenzela ekangana. Bichikila tuboya. Ezali comportement mabe. Nde yango wana boye bisa base. Exclusion moko ezate. Yo kutinga na ndako na ngai. Yo lo benga na ngai. Jamais. Yo ko benga na ngai. Jamais. Obanga ta ko banga te. Potele mabino nyoso. Potele mabino nyoso. Venez en charge. Voilà qui s'abango. Venez en charge. L'UDPS c'est un parti national. C'est pas les balouba. C'est un parti national. Toyokani. Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, vous venez de suivre M. Valatin Mobake Nengalobi. Pas de commentaires. Boyo Kibilo Moko. Félix Tshisekedi Akendara Kokutana na président de la République, na conseiller spécial ya Denis Sassou Nguesso na Boutou. Deux fois, nous sommes en train de la poste à Premier ministre. Alors que l'invitation normale, il avait refusé pour nous confuser Batou. Alors, nous avons dit que Félix a dit la population n'a donc, président Kabila Bino Boye Bakaete, ce que Mounier a motivement malamu. Donc, Mouto, donc, nous avons Valatin Moubaka à Mouni Bolamuna, à Mouni Bolamuna, il a témoigné. Témoigné Bolamuna Moutezama Mabete. Alors, total, le président Zombi, le président ya Adjo Kaka, oyo ngai moko étant que pasteur bienvenue na komi lisusu président ya Adjo Kaka, donc les amis de Joseph Kabila partout na kati ya diaspora, il m'a confié cette responsabilité. Congo balingi peuple congolais oyo ba benga kabango nyonso basala kabango bambela kubimisa kabango na barabara. Ngai na kosenga na bayi politique ngambo et surtout ya rassemblement parce que mbilinga oyo ba kokoso oyo tokozala nango ezaka obena ngambo moko ya bandeko bayi rassemblement na kosenga na bandeko rassemblement wana yobenga sope ezali ya kokabwana bandeko kokabwana upa na bango engambo osangisi bango tetili boko biso ngambo na biso ta mokonzi ya mboka azoko construire bango nyonso bazali esika moko bazali bato moko batamboli na makanisi moko wuta soki 10 ans ou 15 ans batamboli na makanisi moko lelo tende bakoka bwana yango ngai na kosenga na bandeko ya rassemblement soki solo bolingi peuple congolais botika ko distraire peuple congolais boya na mbela ya Bruno Tshibala oyo azali moko na bino oyo azali moko akoli na bino oyo azali moko akoli sipe bato ebele na kati ya rassemblement na politique boya kokutana na ye bopesa ye makanisi na bino po ete tokende liboso Congo tokoki kozwa yango en otage te bayi politique
peuple oyo bino bozoko bimisaka chaque fois libanda bo respecter peuple wana bo respecter peuple congolais boya na mbela ya Bruno Tshibala oyo azali premier ministre mokonzi ya mboka uti ko nommé akokisi posa ya rassemblement parce que Sami Badibanga boboya kiye bolobaki no yete alobi d'accord nani obine boponi comment bino bokolinga bo obligé mboka lokola Congo bazwa yango bapesa pa moto wa kolino na politique te bazwa yango bapesa pa moto yo même ngai zo mi Fabrice na leki na niveau politique kasi soki to yo lobite okomi kokende na yango lolenge ya kotala ndenge tolobaka ko meme yango mwa moke kasi tolingi toyeba lelo soki ongambo ya rasop bango batali ete balobi pona bango moto oyo bango basengelaki na ye to pe lolenge mibeko etalisaki ekoki kozala moto songolo tango tata mokonzi ya mboka asalaki mbela pa ya moto wana tango tata mokonzi ya mboka abengisaki moto wana ke yaka kosangana na baninga na yo pona nini ayaki te soki solo ayebaki ete yende moto azali asengeli epai ba rassemblement pona nini ayaki te eloko il faut to comprendre na kati ya Congo to comprendre ba politicien nini tozali na bango na kati ya Congo pona ngai il faut kozala na yo direct na koloba ete oyo azali mokambi ya rassemblement na moma oyo ndeko na biso Félix Tshisekedi. Moi je pense que azo continuer toujours politique ya tata na ye politique ya vedili na tongo non na butu oui. Alors papa Mobake awuti koloba yango awa azalaki polele politique ya butu to boyi yango politique ya butu tala eloko mwana mboka asali ndeko na biso Etienne Tshisekedi comment Félix Tshisekedi abengisi peuple lendi alobi na peuple abima na balabala pamba te po peuple akufa nzala mais dimanche ye moko moto abengi peuple azui avion accueilli sans signaler peuple wana est-ce que ezali malamu omoni te ke azoko manquer peuple congolais respect lelo bino yango ngai na bozali koyoka tokini malembe ndeko jado makambo ya Congo ndeko jado il faut to sauver peuple congolais il faut to sauver Congo peuple oyo bino bolingi ko sauver bozali na bongo te ya kotala te ba ezaleli ya lolenge oyo totalaki wana oyo wuti koleka ndenge yo moko lobi bato bafanda babima te ekopesa koko soki ezali kokoba po te lobi ezala oyo etali mimbongo oyo kokotisaka bongo misolo na leta soki misala ezali ya kofanda ekopesa pasi te nga na koloba na yo eloko moko peuple congolais eloko asalaki lendi ezali te ke arespectaki mot d'ordre peuple congolais eloko asalaki lendi oyo babimaki te po te nga nabimaki nasalaki wenzi elekamaki awa na etandoiki nyonso bamonaki ngai bandeko bazalaki mais soki bandeko mosusu baboyaki kobima ete bakangaki bamagasin na bango mpo na ngai na koloba eza teke bakimi nde bavoler oyo baprofitaka na bajour wana mais ngai kote kuna mingi ezali kwena ngai te kwena ngai ezali kote ya mokolo ya yambo oyo Bruno Tshibala abandi mosala na ye ezali lelo oyo abandi kosangisa bango nyonso ezali lelo bapesa ye loboko baya kokutana na ye balinga Congo basauve Congo pour sauver Congo il faut olinga Congo olinga ba Congolais oyo bazokokumisa yo donc bandeko bakombata boyebisa na bayi politique boyebisa na bato oyo bazalaka na bino oyo basalaka bambela pa na bino bakende kokutana na Bruno Tshibala bakende kokutana na Bruno Tshibala bakende koyebisa Bruno Tshibala oyo nini bango balingi. Alors, welcome back à Bouti Kolanda, président Zombi. Ninga a talisi pena population que M. Félix Tshisekedi Azoko Satro. Même un jour il y a qui a salarié qui nous marché à la lundi, les dimanches à Kimakimbang, il moi avion à voyager. Alors c'est pour vous montrer que le Kouta est allé. Alors maintenant on dit que le président Zombi Azali, président, il y a Ami, il y a Joseph Kabila Kabange partout dans le monde, il est fondateur. Et puis, il est chef coutumier, Oyo, Aza puissance, Aza la puissance le roi. Alors, il m'a confié qu'il y a la président, il y a Ajo Kaka, les amis de Joseph Kabila Kabang et la diaspora. Alors, nous avons mandaté donc tous les bakabilistes, surtout, où il y a kota Azala, ami à Joseph Kabila, à quoi contacter un numéro dans les années. Alors, Ezali, et le côté soutenir le chef de l'État, n'a pouvoir, n'a après pouvoir naïe. Alors, nous avons dit biso bakabili mbulani ndo bino nyonso bokono kende kaka na système ya kozala premier ministre parce que bombo yeba
puissance ya président il faut beaucoup botala ba principe ya général Sunzo. Alors bolanga interview ngana na zombi na ki bongo na ozongela bino moko. C'est là. Thank you. Le président association munene Adjo Kaka. Alors ban à Londres donc na tamboli pour la kolukaye te uti ko na congrès awa donc nous sommes vraiment fatigués. Alors président Zombi bonjour. Bonjour. Actualité ko cette actualité oezo le kalelo na kati ya Congo ndenge te uti na Congo wana perception na actualité pour ban à Londres ba yoki na makambo pe na bienté yo mo lo bala mnoko na. Bon, Mbote d'abord, et puis Mbote Naban à Londres, Europe, Mobimba, monde entier. Parce que Makamoto Uti, le Loïza, Makambo ya Congolais, Nyonso et Sika Bazali. Parce que le Lo Mboka a adressé na 2 chambres et parlement. On a coupé sa message à État des Nations. Ya Koloba était Sika Nini Congo, maladie Nango Ezali. Et ndenge nini il faut que ça là pour la maladie à Congo. Donc je crois pour ngai ezali acte moko o mokonzi asai lelo ezali acte un par an. Attendant que le boko na ye, ça fait une année passée que le chef de l'État a convoqué qui a dialogue bandai ko senga ke ba acteurs politiques nyonso ya Congo bazala ensemble peut te bazwa solution un peuple congolais parce que pour naie à mon qui était yemoko akoki kozwa solution ya makambo nyonso te il faut basangana na bayi politique ya côté babengi opposition pour être Congo bango bato to bengi ba opposition bande konanga même ba combattant bana maebele bazo monanga avos à la opposition ou avos à la combattant ou bien avos à la nani ozana nous congolais tant que vous avez un problème ya ba congolais c'est qu'il faut tous aller ensemble, nous les Congolais, pour tout mécanisme de solution. Donc voilà, notre chef de l'État, où il a sali le devoir na état que parents, a benga ki batobaya ko sangana bazala le boke moko pour na kosunga peuple congolais. Alors, ti amoni été baninga mususu ba koya, mais baninga mususu ba boy koya. Après ça qu'il soit encore chance, il y a ko tinda été, pour être nazala ki moko ya ba délégué. Il y a accord il y a le 18 octobre il y a 2016 où il y a Eden Konjo to saraki na Union européenne Union africaine na OIA alors bandeko bayi rassemblement baloba qui était non oyo accord salamaki kuna ezali accord ya malonga te pamba te biso to saraki te tout ça là mokonzi mboka etake papa alobi d'accord pas de problème a sengi so na bayi ba mope na biso loko to bengi seniko que non bosunga biso pour être tous ensemble akimi pa ya banganga nzambe mbe kokende kuna pa ya banganga nzambe toujours mbiringa toujours ezoko uta hapi na bande kona biso ya rassemblement mais etaki azalika ka papa alimbi bango te awa lelo awuti kopesa bango 48 heures mokonzi mboka pesi ezali poete to stopper ko freiner mboka tozo koluka tokende na élection siko tokokende na élection ndenge nini soki tozo koyokana te tokokende na élection ndenge nini soki bayi politique bazali ensemble te nde mokonzi mboka alobi yele boko na ye ezali ya kotandama mpona ba élection alors bino botika koumisa peuple congolais boya po ete tosangana bino tosala Congo ya sika lelo mokonzi mboka papa journaliste pasta na koyebisa yote ozalaki wana yo moko moi lolenge nini mokonzi mboka atangeli biso meme na bawei mususu na kati ya Congo oyo toyebi te mokonzi mboka azali au courant na nyonso ezokoleka na kati ya République démocratique du Congo yango wana ngana kosenga na bandeko na biso ya rassemblement de 48 heures que le chef asengi na bango bamikitisa baya pa mokonzi bayoka oyo nini ezali posa ya mokonzi 3 noms ezali eloko ya pamba kopesa mokonzi 3 noms oyo ya asengi meme na Vatican basengaka obe 3 noms po mokonzi a choisir baobligeaka mokonzi te toute autorité vient de Dieu oyo azolinga pe ko remplacer Joseph Kabila akolinga pe te baoblige ye
ezali na volonté ya mokonzi nde akonome oyo akomona ete akotraite problème d'état kimia et puis secrètement parce que un premier ministre azali moto oyo akosimba secret d'état na biso. Alors il peut pas être quelqu'un oyo aza na niveau ya mokiete. Donc en tout cas ndenge art au mwana mboka il s'appelle comment encore Thomas, celui-là qui était venu hier, hein? Mobake, tata na biso Mobake, arte oyo wanate Mobake asali yango wana elakisi un politicien, yango wana elakisi ete azali ennemi ya mokonzi Kabila te, azali ennemi ya concurrence politique, mais azali ennemi ya Kabila te. Amoni ete bitumba oto bundi to wumeli pour na peuple congolais tikanga na kende na yoka l'appel que le chef de l'État bengisi biso ezali ya nini akei ayoki mokonzi ya mboka azali convaincu pour na te asunga Congo pour Congo kende liboso. Alors merci président Zombi nalingi na tu na lisusu 48 euros pour moni batunsu bayoki na ndete même pas comprendre 48 heures au président Lobi. Ezali nini? 48 heures ezali po ete notre premier ministre Sami Badibanga a déposé pouvoir pour ete ye azala capable ya nommer gouvernement ya sika oyo ekozala gouvernement ya solo ndenge bango bayi rassemblement babandaki kosenga. Donc ezali 48 heures pour na nommer premier ministre ya sika et na gouvernement ya sika po ete tokota na train tokende na ba maponomi ya élection Asbel. Ezali Asbel oyo esalamaka wuta 2007, salamaka 2007 fin 2007-2008 na mboka South Africa. Ezalaki association esalamaki mpona kosunga mokonzi ya mboka et kosunga jeunesse congolaise, koloba ete les amis de Joseph Kabila Kabange ba camarade ya président de la République, veut dire ba camarade ya Kabila oyo bazali na vision moko na Joseph Kabila oyo balandaka même vision na Joseph Kabila Kabange. Donc je totalisé maintenant 10 ans, je que na 10 ans ezali association moko ya ba patriote et sali ba effort mingi et encadrer jeunesse et pesa ka jeunesse mateya et même ka jeunesse koyekisa bango ba métier to kokotsa bango na ba INPP kosenga na besika oyo garage ezali, menuisier ezali, tailleur ezali, couturier. Donc voilà, ezali association moko oyo ezosunga kaka jeunesse congolaise, mais to support ndenge tolobaka en anglais ma œuvre ya notre chef de l'État, parce que notre chef de l'État pasteur nakoyebisa yo ete akosala makambo ya minene na kati ya République démocratique du Congo. Notre chef de l'État, je crois, outi kotambola moni quelques réalisations que le chef de l'État a sali pour na mboka Congo. Yango wana na koloba ete tokoki koboya na biso po eza opinion ya mutu na mutu. Ndenge bandeko ba combattant bango na elle na bango balobake non, mais ngai ndeko na bango nasalaka toujours appel koyebisa na bandeko ba combattant ete notre chef de l'État Joseph Kabila azali mutu mabete bandeko. Joseph Kabila Kabange azali frère na ngai na yo. Bayi politique oyo bazaka na posa ya pouvoir nde bato oyo babimisa Joseph Kabila mabe epa ya ba biso ba diaspora. Yango wana nga nasengaka toujours nasalaka mbela pa ya ba diaspora pa ya bandeko na ngai surtout mingi na Londres esika yo zali nasengaka ete bandeko ba comprendre que Congo oyo soki ngai na yo totongi yango te moto mosu akoya kotonga yango azate. Ba oyo esi bakufa pona Congo tobenga ba héros national esi bakufa. Lumumba, Kabila le père, bazali ba héros national ya Congo esi bakufa. Héros mosusu na Congo akobimaka lisusu te. To sangana to zala bomoko po ete tokuma mboka na biso liboso. Mokonzi ya mboka alobi lelo agiré devant devant le peuple na ye que Congo ekokende na élection. Donc veut dire que notre chef de l'État azali trop sûr que avec makasi na ngai na yo mboka oyo kokende liboso. Donc ajo kaka ezali wana ezali porte ouverte
membre nyonso même na Londres partout d'ailleurs tomonaki yo pasta ozali moko ozo bunda na Londres ozali moko ozo lakisa ba image vrai ya Congo ozo lakisa ba image vrai ba action chef de l'état zo sala pona biso même ajo kaka tolobaki ete toko confier yo pasta ajo kaka ya Angleterre veut dire que osangisela nga bana mai nyonso na ya combattant na ya nani nyonso osangisa bango oyebisa bango ete Congo ezali na besoin ya ngai na yo brique ya ngai na yo nde kotonga Congo notre bisa oyo si tozali na yango guerre c'est inutile ba guerre c'est inutile nde ezongisaka mboka sima bandeko tosangana to soutenir ba œuvre ya mokonzi ya mboka na biso to soutenir Congo faut tolinga Congo soki tolingi Congo Congo ekolinga biso po mboka oyo toza noka oza be moko Congo donc yango nazoloba chaque fois que moment ya bitumba ezali lisusu te na Congo moment ya koswana ezali lisusu te pasteur tokomi na moment ya koyokana tokomi na moment ya kozala ensemble po totonga mboka na biso oyo tobengi yango pays riche mbe biso moko tozomona recherche yango te tokomona yango kan bana nde baya komona yango soki biso tokufi yango wana pasta nga nasengi na yo ba image oyo olekisa yango na Londres olakisa na bana Angleterre ete Joseph Kabila azalaka na kanda ya te ya mutu moko te Joseph Kabila azali président ya Congolais nyonso esika nyonso ozali président na we ya Congo ezali Joseph Kabila donc même ozongi awa na Congo mutu akosala yo mabe azate awa pe mutu basaka mabe awa azate bandeko ya poto bakombata bayaka awa asali pe bafere na ye abaluki azongi mais ba grand ngolo oyo bakanisa kete bakoya kosala na gouvernement ya Kabila eke Kabila kipaka bango te bango wana nde bakima kuna na Londres bakenda kokomisa Kabila ekolo oyo babengaka ye bakenda kopesa Kabila bakombo ya lokuta po nini po peuple congolais ayi na Kabila abosa na mabe oyo bango basalaka biso pendant 32 ans oyo ba ibu babandaki kolia biso na nzela pendant 32 ans balingaka ete peuple congolais abosa na yango barakisa mwana bato oyo ayika kosala mikolo mikie ke yende moto mabe do yango wana bandeko na ngai ba diaspora kuna na Angleterre porte ya Congo ezali ouvert ozali na investisseur yaka na ye aya ko investir na kati ya Congo yaka na ye aya kotonga Congo po ete Congo ezali mboka ya ngai na yo ensemble Congo ekokende liboso. Okay. Merci à toza en direct na Kinshasa na Invest Awa. Alors boyoki ndenge président Zombi alobi na Grand Hôtel boyoki ndenge président Zombi alobi donc président vraiment lelo nga mona moni asengi appel na biso ba Congolais alobi que non élection salama. Alors merci vraiment oyo to élection oza déjà en direct na Welcome TV zo le en direct donc nga mota na oya nazo zonga vendredi na otela sous commentaire alors Adjo Kaka eza ouvert na batune sous alors nga mo pe naza au cadre Adjo Kaka donc les amis de Joseph Kabila Kabange. Alors président Zombi mot de la fin. Mot de la fin ezali kaka ke Nzambe abatela yo voyage oyo sali pona koya koyeba susi oyo ezoleka na mboka na yo ezala voyage moko so many blessings. And also I would like to tell my brothers, my sisters, the one they are in England, maybe the one they don't understand Lingala properly. I try to also speak English, but I'm not that English really. But so everybody there in England, you want to come to GRC, come, our door is open. The GRC is a very good hospitality country, is very good country for the one he welcome everybody to GRC. So Pastor, I thank you, and I would like you also to go to England to say name of Kabila again. Tell the Congolese we have a best president, which is Kabila. Kabila is the best president in the world. The day the Kabila will be not any more president in Congo, we are going to look for him to bring him back, because he's the very best president. He's got a big heart. Everybody can insult, he can talk bad about him. He never arrest people. He never put people in the jail because of you insulting him. So I would like everybody, God bless you in England. So yeah, you're welcome to Congo.
Congo, the door is open for you guys. Thank you. Thank you very much, President Zombie. God bless you. You understand, our president is very nice. He's a nice guy.